Bonsoir à tous, bonsoir. Nayeka, moi, intervention qui a vite fait avant na Keneba Susu. Je devrais normalement faire une émission, mais comme Nakoki Penate aux attentes de cette émission, et on a eu quand ça la moi une vidéo, moi et moi, pour parler un peu à Madame Sandra. Warobini Saba Audio. Maman Sandra. Ngaro Nazoka Mandeli Batouba, on est passé là, on va débat 4, 5, 10, 80. Moi, la première des choses, moi, je n'ai jamais intervenu dans ma gambo. Il y a genre, na intervenir na se retira moi trop. J'ai compris une chose. Muninga o bovanda na yebo, sakana na yebo, mela bolia na ye. Ceux qui ont changé statut social, mukende ba acceptaka. Muke ba acceptaka. Ndenge za boye mastananga a commis première dame, il faut na pesa ye, respect na ye. Ebele. Surtout ceux qui parmi bateau ba comme travailler na yo ba on ba ju place te. Se transformer na ennemi. Donc maman Sandra otia bana ko finga ngana bana tuna bi NO damo azala kana makasi boye likolo ya première dame likolo ya président de la République ezara pona nini. Ngana bana comprendre jusque là je comprenais rien. Nando ba est-ce que ba yebali pour monter ma beketo oh moi sur le belara parce que tu sais hein, quand une personne veut parler de notre pays, c'est pas mal. Ngana d'accord ba opposant bazala banani bazala na tout à fait d'accord. Mais eloko moko ngana mi tunaka. Vous avez des enfants. Vous avez de la famille aussi. Comment faites-vous pour venir se mettre devant la caméra, commencer à insulter Mukondi Morobo? Même si c'est le big un changement. Changement, mais on n'est pas un finga. Parce que biso ba tutolingi to yeba makambozo les gars namboka. Explique-nous. Il te faut pas nous insulter. Yebisa biso que bon moni namboka hein. Banini o ekendaki ezongaki basalaki ngo bayibaki basalaki au moins on comprend. Ou encore faites des conférences comme Kémy Seba le fait. Le grand panafricaniste que j'aime, que je suis souvent. Au moins on a raté que yena afinga mututi. Afinga te. Ayaka naba texte moko bien conçu. Obi ka na copine à la congolaise. Ayaka naba texte moko très bien conçu. Azo expliquer bino que t'as la histoire ya RDC. T'as la place problème ça. Bongo ne ba na biso ba na besoin ya koyeba makambu ya mboka. Ya koyeba que notre problème se situe à quel niveau pour que nous soyons un pays si riche, toi on n'a pas de problème. Exactement l'excellence tant on a ko finga ka première dame, na ko bimisa ka ba audio la première dame, on a quoi faire. Bon, si ko to ki audio et bon timbo à côté ni. Sandra Modimbi au fini maman Denise, au la kisi kaza incapable, au bimisi ba audio, oui, on est d'accord. Et avancer pour la partie. Dis-nous à quel point, à quel niveau et faire avancer Mboka. Au moins, les Congolais, ils ont une distraction, donc on va rester s'attarder, maman Denise Alobaki et tout ça là. Pourquoi? Moi, si quoi? Et là, on peut s'en kanda pour les cadres de là-bas. Bateau, bazaki proche na yo. Baye ko trahir yo. Mutabo na ko yokete. Un traître trahira encore et toujours. Et puis cette dame, ils ont le koso mbongo. À part le koso mbongo ale lo mususuté. Et puis mbongo wana zoa déjà wana. Soki deux fois mobimba wana. Ba preuve limite a pas péril warat. Ba preuve limite. Maman Sandra, yoka somo. Tu nous as montré, prouvé que elle nous a qui nango, elle vient piaka. Elle nous bano finge la wana. Zai pour la souci mboka te. Ya on a eu ça ba na mboka boza mayele na bele o mona ba fingaka. Ba na souci mboka te. Parce qu'une personne qui a vraiment le souci de ce pays, il faut que ça sera ma conférence. Il faut que ça sera une mission où elle expliquer les vrais problèmes du Congo. Abani, pendant mon émission, Thomas Louaka Salaka. Ozo expliquer biso Congo witi wapi. Eke wapi. Yo moko nanu, oza informé te na mambamboka. Moza combattant. Mais oza soi-disant moto alinga bomisa mboka. Boye ça rappelle maman Sandra makambo vidéo à Salaka. Et apporter des animes na kati ya Congo. Na préféré tout. Papa bokoto. Kiye. Vous sentez la haine et la cupidité dans cette dame. A moni que maman a komakina batu oyo mususu ye pas alaka wana et loupé de batu ba su place ba fani na finga ba comme ça attention pananga après ye osengi pardon.
pardon les akinde pour se rapprocher ba pesa yo mbongo et puis ozui goût ya mbongo okomi siko koluka siko baba no pesa yo okoseni koza yo mogote. Excusez, c'est honteux. Moi c'est dans le corps soit mbongo bongote Sandra modimbi bongote moi c'est zalaka siko nga na tunio ba audio ne sont enregistrés bato wana ils ont apporté les biso ba congolais nini ba o mususu pe etika nene bimite on a biso et pesa biso nini et longo li passe ya ba fonctionnaire et bongi si situation ya batu nzela ekomi kitoko poto yoki audio wana soki yo bimisi ata kutu nude ya mwasi ya mokonzi na mboko aoyo yebisa biso e bongiseli biso nini na kati ya parti yo to wana mona mboka o mona ke ba batu ba tintin ba combattre bela ba tintin fo ba ndobeta bango maman Santa fo ko nikaye. Parce que moi, je me pose la question de savoir. Tant que vous télé le but de la population. Mais il faut ça fait qu'il y a tendance à de la population. Yo yo le c'est ni dia ba konti. Ne yango be au de la biso. Biso to tina kena bitumba wana. Ya modèle wana. To tina kena bitumba modèle wana. Biso. Et go changer na ngolo so to lini mama Denise. Neti ngabo charisme na lela na ngango. Et changer na ngolo te. Ata ko to ye na ngo eza bela épisode. Changer le wote. Aza anjete, aza humain, aza mutu. Mutu nyo c'est ce qui aza mutu normal ou ayebi ko linga bat na bolingwa solo, aza rane ouverte. Ce qui yo siko s'est décidé que non, yo lingo o entaché réputation na ye, o baby sali ne, yo nde mutu ye na makanisi ya mabe. Pour être là aux makanisi ya mabe sur yo te. Bino bo sakana na ba na batu Sandra, bo sakana na batu. Pour ce que tu as dit bien, ba pouvoir monsieur les gars ya ba mobutu yo ye ko sala mama bobila da bongo. Ta bo sambelaka ba fatia mona ba papa président la biso fatina na mama Denise ba mitema malamu. Bo sambelaka pele yango ba Sandra ba osakana. Yango moko pe faut ko kota ka zage. Congolais faut ko tela ke zage. Ba tumsu ba zalaka awa o mo ba mukombo so ba yo visiter na poko kokate. Mais bo sakana makasi. Yonga na tuniyo. Na komba na yo. Nidite esani. Omoni ko komino ka loka ba peka ba réseaux sociaux peka ka ne bo finga ba fia ba réseaux sociaux bino bo leki ata na bango. Na ki basis. Na enregistrement. Pour mutu aza intellectuel, akoko agir ndenge moko na ba bête, te wa supposer que il y a plus intelligente que bango. Jamais. Tu peux pas utiliser la même méthode que les gens que tu insultes sur les réseaux. Yo soit disant ils vont faire changer mboka. Na voice ya maman Denise va changer mboka. Wa sur pela que ninga zana alongwe maman Denise. Po bimisi audio na ye. To le on sona bo monter bo sala wana. Aïdi est capable de sala mo. On sait comment ça se fait. Aïdi est capable de sala mo lelo. Na so na suki motema mais teme ma na te on a ngolo bangote. Mais na suki motema. Oyebi makamba bato mo ba sala eza batandenge ni. Ba proche ya maman Denise bo sa sou plus intelligent. Sécurité à maman, vous travaillez les sous le cas. Ba proche ya maman s'il vous plaît. Vous travaillez sous le cas. Vous yamba batunyo sauter. Bino mbo faillir. Faut pas ko faire virer bino. Donc Sandra be sene misala na bino. Ya bato bazali censé ya protéger maman, ya kozala na ye entourage ya maman. Bino bo sa musala bien te Sandra la que bino bo sa musala bien te. C'est abe bisala ne bino musala. But na eza abe bisala ne bino musala. Bo ebite Sandra ta bajanga ya bato yo amoni ke bino bo fonctionner ki to kona mère ya ye azuka mukie azui akei atondite abi ngani na zube na kei do bamba tikali ba continuer ko zo lekanga do fona panzila bango ndasa di bino boron na mama Sandra e bongiseli mboka na formule biso to linga ngote et la kisi pena ko yende ko yiba mbongo na yo wana besoin l'art na yo o yiba mbongo na au point bas pas autre chose. Tu n'as rien à nous dire mais Tozao. Tozao. Celui qui trahit, trahira encore. Seulement ce qui est sur elle, si elle n'est pas combattante. Elle n'a rien à voir avec la associé à Mboka. Elle n'est pas ça pour Mboka. Formule wana, elle n'est pas ça pour Mboka. Na formule ma ça la wana. Elle n'est pas ça bisoté. Mutako sa binote. Ngaku tuko ma Denise kaka. Obo tiki na. Échanger l'autre.
Sandra, bimisa